lokumu mpe masanzo elezonga na nkolo na biso nzambe mpona ngolu na ye mpona pokwa kitoko apesi biso mpe na ntango oyo tozwi ngolu akozala na esika oyo liboso tobondela nasengi ete tokoka kolili kotanga na buku na Ephésiens chapitre 1 verset 17. Ephésiens 1 17 wana ekoki na biso totelema. Nasengaka nzambe ya nkolo na biso Yesu Kristo tata ya lokumu nyonso atondisa bino na mayele mpe alakisa bino ndenge ye azali. Verset 18. Nasengaka ye ete amonisa bino polele bolamu oyo abengeli bino mpe bomongo ya suka te oyo abombeli bato na ye. Boye bokoyeba nguya na ye ya suka oyo esalaka mpona biso bato totindamelaka ye. Nzambe asalela biso bobele nguya yango ya ndelo esuka te. Tango yango ezali komimonisa na nguya na yo ya makasi. Tango asekwisaki Kristo pe afandisi ye na esika ya lokumu na likolo penepene na ye. 21 milimo nyonso oyo ya bato babengaka bakonzi ya likolo na se ezali na se ya makolo ya Kristo. Ata moko te ekoki koleka ye na nguya ezala na mikolo oyo na biso to na ntango ekoya. Nzambe atia biloko nyonso na se ya makolo ya Kristo mpe apona ye azalaka lokola mutu ya eklesia. Pamba te eklesia ezali lokola nzoto ya Kristo na kati na yango Kristo atondi na nyonso. Tata na biso azali o likolo tozongisi batondi mpona ngolu na yo mpe bozongebene na yo mpe merci nkolo mpona lilobano na bule nkolo tozali kotala nyonso mpe tozali kozongisa matondi mpona maso oyo biso tokoki komona ndenge nini nkolo yo moko ozali kosala na ntina na biso kati na biso oyo mikitisaki ntina se oyo mpe mpona ete yokoka kotelema na likolo kombo na yo enetolama likolo ya bakombo nyonso lokola biso totangi yango kaka wana se te me kuna mpe na likolo. Zwa lokumu nkolo na lolenge ke yo olingaki otondisa lingomba na yo na nguya na yo. Zwa lokumu biso tozali banini nkolo mpe tosali nini mpona opesa biso ngolu oyo kasi yo osali yango mpona biso. Yo mataki na ekulusu mpe onyokwamaki yo fungolaki maboko na yo nkolo o Nzambe oyo na likolo kolo tina na kopesa biso ngolu tokoka komona miso na biso epela efungwama mpona tokoka kososola emoniseli ya liloba na yo o nyonso yo opesi biso na tina ete biso tozongisa tokumisa kombo no monene. Pambola biso pambola mbebo oyo yo kosola na nzela na biso na tina ete motema na yo liloba nyoko kokota na mitema na biso tokumisi monene na yo mpe tonotoli yo. Amen. Tokoki kofanda lokumu mpe masanzo elizonga na nkolo na biso. Bamisusu bazali nanu na bopemi bamisusu basi bazongi ndeko rusi na ngai biso totondi mpe na esengo tozalaka na ntango mpe tokoka kopema kovanda baso etuti ngai na motema na eloba oyo etotangi ezalaki libiki ezalaki mabiki oyo bato oyo bazalaki na bakutanaki na Nzambe. Ngai nasi nasololi yango mingi awa mpe nandimi ete biso nyonso tozali katikati na likambo wana. Ntango biso ozali kotanga oyo nkolo Nzambe asali wana tozo mitema na biso etondi na posa mpona ete nkolo akoka kosala eloko moko na nzela na biso kati na biso mobimba mpe na biso lisanga. Akoka kosala eloko moko na lolenge ete bato to biso mpe tokoki kotala na nsima tokoka koloba ete Nzambe akokisi liloba ne katikati na biso.
kati na iloba oyo awa na acte des apôtres misala na bantoma ezalaki makambo mingi elekaki kuna kala. Soki tokoki kotanga na acte chapitre 16 na verset 22, acte 16 na verset 22, wana bato ebele batombokaki mpo na ntina na bango pe basambisi ya ville bango alongo balongolaki bango bilamba na bango pe bango basengaki ete bakwa kobenga bakobeta bango bafimbo. Sima na bango bakobeta bango bafimbo ebele, bango bazwaki batie bango kuna na boloko pe basengaki na oyo bakengeli bakoka kokengela makasi bato wana na ntina ete bakoka kokima te. Na verset 24 wana na mobeko wana oyo mokengeli ya kasho abwaki bango fuma mwana katikati kuna na prison wana pe azwi akangi maboko na bango na mabaya moko ya minene. Bato nyonso basala nzambe bato ya minene bango bateyaki basalaki oyo nyonso nzambe asengaki bango. Nzambe atindaki bango kasi wana lifuti na bango ezalaki uta na bato ya konyokola bango. Bilamba na bango balongolaki babeti bango na bafimbu pe babwakaki bango kuna na boloko pe wana makolo yango bakangi yango na mabaya ya makasi. Kasi sima na nyonso wana bango bazalaki kokumisa Nzambe. On doit vraiment s'imaginer ça. Tokoki même kokanisa yo likambo ndenge nini. Après tout cela, sima na makambo nyonso les cantiques de louange dans bango bazalaki na loyembo kaka ya kokomisa Nzambe na mitema na bango. Nayebi te soki ezalaki biso tongai tosala ndenge nini. Wana réaction na biso ngai kozala nini, mais awa balakisi biso ndenge nini tokoki koza bato babikaki. Oyo makambo ezali kaka masolo ya pamba te, mais yango ekomami te mpona etondisa Bible te to ekomisa Bible monene te. Kasi yango soki ekomamaki, soki epesamelaki epesala liteya mpona biso ete ndenge nini tokoki kotambola ntango mpe biso tokokoma na makambo ya lolenge wana. O momboto oyo ya bule ya liloba ezali katikati na biso. Ezala bafimbo ekoki kolongola yango ata moke te. Eloko moko te ekoki kolongola momboko to kati na biso. O Nzambe asali kati na biso ezali kowumela mpo na libela na libela. Pe biso tokomema yango na biso elongo. Tomoni ete bato oyo to moto oyo atalaki alai na posa ya pole. Il savait que ce qui se passait yayebaki te oyo nyonso ekoma elokomelaki bato wana ezalaki ntina bato mpo na ye. Yayokaki mongongo ya Polo mpe apusanaki pembeni na ye mpe yafukamaki liboso na ye. Wana ezalaki te mpo na akoka konetola ye, me mpo na kolakisa ete Nzambe azali na bango mpe ye azalaki vraiment pembeni mpo na koyoka. Soki tozwi na ndimbola oyo, ngai nakanisaki mpe likambo moko oyo eza kuna na mokanda na emoniseli Apocalypse, wana mokanda na lingomba Apocalypse. Ngana kosala ete na tina ete baoyo bazali kosalela Nzambe te, bango bavandi kuna na bandako ya moyini, baya kofukamela bino kote Apocalypse 3:9. Nzambe akoki kosala ete na ntango nyonso na bomoi na biso akokisa yango. Mpe nazali koloba yango na ntina ete nazoloba ezaka mpo na bino te, mezali mpe mpo na ngai. Ebongi na biso tosala kaka Nzambe azali kosenga biso, mpe totika oyo nyonso etikali na maboko na ye. Ye azali kokamba nyonso. Meme nesiko biso tokoki koloba ete na Nzambe makambo nyonso to ekoki ezali possible. Akakosimba mitema ya bamagistrat oyo abongola yango to ya baapotre mpona bakoka kozwa bafimbu te. Kasi
éviter qu'on leur arrache les vêtements. Ye kwa kosala ete balongola bango bilamba na bango. Kasi bato baye bakitisi kati na bango kanda na bango lokola basalaki pa ya nkolo na biso nkolo ya bato na Nzambe oyo. Nzambe amonaki nyonso ya tali ndenge nini basalelaki, amonaki ndenge nini bato na Nzambe bazalaki koleka na komekama nyonso. Tango makambo ezali koleka malamu, tango bato nyonso bazali kobetela biso maboko, tomonaka yango ezali malamu. Kasi tango bakolongola bulumbu na biso, balongoli bilamba na biso, tango babeti biso, wana tango tozali kozwa bafimbu na mokongo, wana ekomi kokanisa makanisi ekomi, boye ekomi likambo nini. Avec quelle rapidité avons-nous alors tendance wana na bombangu tozali kosilika katikati na biso moko, tozali kotombokela Nzambe mpona makambo nyonso tozali kokomela biso, ebete tala ndenge tozali kokweya wana kondima na biso ezali kokweya, pe tozali kokoma no bato bazali su na kondima te, pe tozoyeba su te nzela nini biso tokolanda. Soki totali makambo totangi makambo minene ezali katikati na yango. Na acte 5 na verset 25 babete na butu bango bazali kokumisa nkolo na banzembo tikete Nzambe asala ete tozala bato ya lolenge wana, bato oyo bandimi ete bakwa konyokwama na ntina ya kombo na nkolo, na ntina ya liloba na Nzambe to likambo mosusu euti na Nzambe. Ezala bato bazali kondima pe bazali kozongisa matondi ntango nyonso epai na nkolo. Na mokanda na Ezekiel chapitre 3 pe yango ezali koyebisanga makambo oyo ezali pole, ezali lokumu, oyo ezali oyo polo ya euta na Nzambe batomba bamonaki pola monaki yango wana na katikati na prison. Kasi soki totalelaki basakoli na ntango na kala na kotalelaka na kolanda na oyo ekomami awa, wana ezalaki nkembo munene ya Nzambe, pe tokoki kotanga yango katikati na mokanda ya Luka chapitre 2 ete nkolo ntango ya abotamaki, kasi nkembo na Nzambe yango emonanaki na babokoli bampate kuna na zamba, pe butu makasi yaki, pe butu ekombaki pole emonanaki nkembo ya ngolu na Nzambe ezaliki ato biso ezali kokanisa, kasi yango ezali eloko na solo, yango ezali komonisa na katikati ya pole o munene oyo ya kitoko ezali komonana, oyo biso tokoki komona yango lokola biso tozali komona na oyo ezali likonzi na moto, pe yango ekoki komonana na lolenge yango azali komizwama. Na Ezekiel chapitre 3 kuna na verset 23 lobi boye, nga natelemaki pe nabimaki kuna na mwa ngomba, namoni nkembo na Nzambe ezalaki lokola namonaki kuna na mai munene ya Kebar, wana ngai nafukamaki. Bato na Nzambe bango bamonaki eloko moko, bamonaki pole na Nzambe, bamonaki nkembo na Nzambe. Ezalaki eloko moko ntango Salomo pe asilisaki kotonga oyo ndako na Nzambe, nkembo na Nzambe ekitaki pe etondisaki tempelo nyonso wana na 1 Roi 18. Ezalaki kaka likanisi te, ezalaki kaka liloba ya pamba te, kasi nkembo ya solo ya Nzambe yango emonisamaki na miso na bato, na munene na yango, na pole na yango nyonso to ezalaki kokangama lokola nkembo na Nzambe. Pe moto angumbamaki akitaki na elongi na ye, kasi elobelaki na ye avanda kimia, elobelaki ete vanda kimia koloba eloko moko te, vanda kimia yo tala kaka koloba te, kozala te moto azali koteya po makambo na pasi, paske ezali libota moko oyo ya batomboki. Nzambe ntango mosusu azali komema bato na ye, basali na ye na makambo oyo eleki bango mayele,
makambo mosusu oyo ya somo koyi kososola te. Koyi komona ete soki nzambe abengami nzambe abengi ye ya kobanda kokima lokola mboloko na esengo te, banzela na nzambe ezali ndenge na ndenge. Biso tokoki kososola yango te na mayele na biso ete yo mpona oyo yo ezali kosepelisa yo te, ezali ndenge wana te. Yango ezali na lolenge na yango. Ezali na mpwasa mutu moko na nzambe ye azali kotala nkembo na nzambe na nzela kati na yango nguya na nzambe ezali, kasi nzambe alobi na ye vanda kimia. Na verset 27 ya Ezekiel 3 abete tango nga na koloba nga na kofungola monoko na yo oyo ezali ebombani molo. Tango nzambe alingi koloba eloko mosusu wana ye akoloba, wana akofungola minoko na biso pe akotia mafuta na minoko na biso, akopesa biso pole ya liloba na ye pe eloko nini ye alingi koloba pe makambo ekokende na liboso. Abete ngai na kofungola monoko na ngai pe yo kolobela bango te, yango nde euti epai na nzambe, yango nde nzambe alobi kolo na bino. Amen. Wana ndeko Branham alobaki esika moko ete alobi boye ete ekokoma na ntango moko wana lingomba mwasi libanda ekovanda kimia to ekoloba kaka mpona kati na bango oyo elobi nzambe ekozala kaka te kaka koloba, kasi ntango bango bakoloba oyo bango bakoloba ekozala liloba na nzambe. Yango ekomonisa posa na nzambe, ekozala nde nzambe azali koloba katikati na biso. Ekomi esika oyo biso tokomi pembeni ekokisama, yango nde tozali kotambola mpona kokoma na esika wana. Yango nde biso zali kozela, ezali kaka kolobaloba to kosala to kokima mbangu pamba te, kasi kotambola elongo na nzambe, kozela oyo nini yalingi koloba na biso, oyo nini yalingi omonisa biso, nini yalingi kosala, pe nsima na manso ye akosala yango. Awa elobeli mosakoli oyo ete oyo alingi koyoka ayoka, pe oyo alingi kovanda kimia avanda na ye kimia, mpona ete ezali libota moko oyo ezali bato na batomboki. Nga azali kokanisa pe na oyo ezalaki emoniseli na Jeremi, na ntango nyonso ekomami ete bango bakokanisa pe bakoyeba ete katikati na bango mosakoli moko azalaki. Na Ezekiel chapitre 2 wana kobanda na molongo 4 wana toki kotanga yango. Na verset 4 Ezekiel 2 ezali bana oyo elongi na bango bazali batomboki pe mitema na bango ezali libanga. Yo kokende pai na bango koloba ete wana yawe azali koloba nzambe kolo na bino. Na verset 5 bayoka to bayoka te, wana etali biso te mpona ezali libota moko oyo bazali na batomboki. Bango bakoyeba ete mosakoli moko azalaki katikati na bango. Na verset 6 kasi yo mwana na moto kobanga bango te pe kotala te makambo na bango, kobanga maloba na bango te, ata yo bazingizingi yo na makambo na pasi to batie yo banyama oyo ya mabe to banzube, kobanga maloba na bango te, kobanga na maloba na bango te, ata lolenge na bango, mpona ete bazali batomboki. Kasi yo kopesa bango liloba na bango, bayoka to bayoka te, mpona ete bango bazali batomboki. Ezali liboto oyo epe ya liboso te oyo basalaki mabe te, kasi ezalaki bato oyo bazali kondima pe oyo bazali kondima te. Ntango nyonso nzambe azali kotika liloba ya lisakoli, eza na oyo bazali kondima, biso bazali pe kondima te.
bokeseni monene ezalaki Le sacrificateur voulait expliquer quelque chose aux na gens. ntango ete banganga nzambe Ou azali les lévites ou koluka n'importe qui. kolakisa likambo to balewi Lorsque Dieu kasi ntango nzambe avait envoyé un prophète, atindaki il mosakoli parlait moko directement aux gens. ye azalaki Il y avait koloba mbala moko toujours na bato une grande différence. bokeseni monene ezalaki J'ai aussi pensé à la parole d'Éphésiens 1. nga mpe nakanisaki na liloba oyo ezali na Ephésiens chapitre Nous 1er lisons cela de cette manière et biso ensuite, tozali kotanga yango na si lolenge nous boye considérons à partir du verset kasi 1, soki totali de yango quelle kobanda manière na verse ya les yambo pensées de Dieu kotala ndenge nini makanisi na nzambe na lingomba ont na été ye révélées yango ici. emonisamaki na esika oyo Comment sont mises en évidence ndenge les nini bénédictions batie de toutes sortes dont na nous liboso avons mapamboli été bénis nyonso en Christ. oyo biso topambolami ne Le katikati na fait Kristo d'avoir été élu avant la fondation du otalaki monde, te liboso te biso kolo apona biso prédestiné selon ye aponaki biso son plaisir et liboso sa ke volonté, mokili emonisama rédemption wana par na son mokano sang, na le ye pardon de apesi toutes biso les bolimbisi transgressions et en- na ensuite vient le verset 9. mabe nyonso biso tosalaki Éphésiens 1, mpe na verset verset 9 Ephésiens 1 verset 9 Il nous a en effet fait connaître ye le mystère de alakisi sa biso volonté, selon kobombana son ya libre dessein, mokano na ye kokaa na posa na ye mei a planifié na lolenge ete ye l'exécution. asalaki na mwango na ye mpo na ye moko akwa Les kokokisa temps yango seraient parvenus mpo nete à ntango soki la ekokisami plénitude du développement qu'il avait ordonné. kotalelaka na ndenge ye asalaki mwango na ye mpe apesaki yango De ye manière alingaki uniforme en akokisa Christ, asangisa comme chef katikati na Kristo atanke motu mokonzi Christ, comme chef, tout Kristo ce lokola qui est dans les mokonzi cieux et tout ce asangisa qui oyo est sur la ezali na terre. lola mpe na se oyo On pourrait continuer la lecture. wana tokoki kokoba mpo na Il est dit kotanga aussi, ayant ekomami été ete prédestiné suivant ye selon la atindamaki kuta résolution de kala celui qui opère toutes kokokana na choses posa ya selon oyo le oyo azali conseil de sa volonté. kosala makambo nyonso kokoka na mokano na ye Je moko crois que na nous verset avons 11 lu ici namoni ete en biso une des totangi dernières awawa réunions la na parole kosanganisanga na de biso na l'Épître suka aux Hébreux. na mokanda na C'est baebelo en raison de cette volonté, katikati na de cette mokano volonté de oyo Dieu que le Seigneur na s'est posa livré. oyo na nzambe ye moko nde verset 10. amipesaki na Hébreu 10 na verset Il a 10 fait la volonté de Dieu et ye par cette asalaki volonté, mokano na nzambe il nous a mpe na nzela sanctifiés une fois na pour mokano toutes. oyo ye Il nous abulisaki a biso amenés au mpe but. asomba Nous biso na a mbala moko réconciliés avec Dieu et ye nous a azongisa amenés dans biso na l'état boyokani où na Dieu nzambe veut que nous mpe atie soyons biso na jusqu'à la lolenge ete biso transformation de tokoka nos kozala corps ti qui tokomona est mbongama ya encore nzoto venu. na biso oyo ezali nano oyo La transformation de leka nos na âmes papasi a kobongwa na elimo certainement na déjà biso eu lieu. yango esi esalama Oui, parfois entaché de quelques ntango faiblesses mosusu et de tozali quelques komona infirmités. bolembi na banzoto Mais kasi ne méprisons pas ce que tokoka Dieu a fait en nous. kobwakisa Amen. to makambo minene nzambe asi asali Mais katikati na tout au biso contraire, nous voulons être kasi reconnaissants. biso ebongi na biso Car en tozongiselaki vérité, matondi mpo Dieu nete a na fait de solo grandes choses nzambe en asali nous. makambo ebele ya minene katikati na biso Avant, amen nous avons lu de la gloire. liboso totangaki na ntina Le ya prophète nkembo na ye Ézéchiel a vu la oyo gloire de ezekiel Dieu. amonaki nkembo na nzambe Nous devons être ceux biso mpe tokoki qui kozala seront baoyo un jour enveloppés bakozala en cette gloire katikati na nkembo auprès de oyo Dieu. bakozingama na kati na nkembo oyo pembeni ya Nous nzambe devons être des biso témoins ebongi na biso tokoka de sa kozala gloire. batatoli ya nkembo na ye Nous, les rachetés, biso devons baoyo ye devenir asombi ebongi na biso servir tokóma à la baoyo louange de bazali sa gloire. kosalela mpo na lokumu ya nkombo na A de ye grands projets nzambe azali na pour bamwango na ye toute son église. minene Il mpo veut na que nous lingomba na le ye mpe na sachions, kati mpe mpo na biso que nous le reconnaissons, alingi ete biso toyeba makambo que nous oyo y adhérions mpe biso intérieurement. tokɔtaka na katikati vraimen ya makambo oyo Éphésiens 1, il na est dit, Ephésiens 1 na verset en 13 lui, ekomami ete vous katikati aussi, na ye bino après mpe avoir entendu la nsima parole na de bino vérité, koyoka liloba le oyo na solo message de votre salut, liloba oyo ya et lobiko êtes mpo na venus à la bino foi. mpe bino boye Vous avez katikati été na scellés du kondima Saint-Esprit bino qui botondisamaki na avait molimo été santo promis. oyo yango ezalaki Verset elaka 14, na qui verset est 14 la compte de oyo notre héritage ezali pour la mwa ndambu rédemption de son ya, église, ya est bozwi na sa biso propriété à la louange oyo de ezali sa ya gloire. lingomba na ye Amen. esalama Tout mpo na se lokumu fait na et ye se passe pour la louange de nyonso sa ezali gloire. kosalama Tout mpo ce na que Dieu lokumu ya fait, il nkombo le na ye fait pour que nous nyonso soyons to nzambe un azali jour kosala nzambe dans azosala yango mpo la nete gloire, biso pour tozala que mpe sa katikati louange, na oui, bozwi na soit ye multipliée. mpo nete lokumu na ye koka Comme nous l'avons dit, komonisama lisusu nous koleka sommes le salaire de biso son amour, de tozali sa douleur.
oyo de la rédemption. resultat ya lisiko na ye ebongi tosala eloko moko mpona kokumisa kaka kombo na ye tokoki komona yango te katikati na biso sasa yipi kasi tozali mokolo oyo nzambe ye moko abongisi mokolo oyo biso tokokota katikati na nkembo na ye wana mokolo wana tokomonisama yango ekomonisama biso mpe tokomoni ete biso mpe tozali na esika wana mpona kokumisa ye ete présence na biso na ekosusu kobakisa kozongisa lokumu epai na ye mpona ete elimu nyonso ye asombi ezali mpona komatisa nkembo na ye. ndeko na biso Smith mpe atangaki nazali koyeba lisu malamu te a partir ya verset 15 ka biso toza na posa ya kotanga nyonso te kasi ekomami awa ete na verset 17 tika nzambe ya tata na biso Yesu Kristo tata oyo na nkembo apesa biso molimo oyo ya mayele mpe ya kososola liloba na ye ete emoniseli ya boyebi na ye yango ezali komonisama kaka na oyo ezali emonisama na oyo ye azali tokoyeba nzambe ndenge nini soki ye moko amemonisi kati na bino biso soki alobi te bolongwa kati na ngai Matthieu 7:23 ezali bato oyo baitilizaki nkombo na ye nguya na ye kasi bango bayebaki ye te na bomoto na bango na bomoto na ye kasi oyo ayebaki ayebi ye ye mpe nzambe akoyeba akomonisama katikati na ye na ntango wana ayebisaki Filipe kabuta banda kala nazali na bino elongo kasi yo ososolaki ngai te na Jean 14 na verset 9 nzambe yayokaki motema pasi na ntina na yango wana ntango tona alobaki ete nkolo azali nzambe na ngai amen bato bango nyonso bayokaki motema na bango ekomaki pio tundaki na esengo mpe bango nyonso bakanisaki ete solo ezali ye bamiso bakoba ezali ye to ye te ezali lolenge wana te eyo ezali nzela nzambe abongisa kaka na lolenge wana ezali te lokola biso tozali kokanisa te me ezali lokola ye nde azali kokanisa nsima na suka Thomas aye koloba ete nkolo na ngai azali nzambe na ngai mpe na kokokisa makambo mibale ntango wana Jean azalaki na ile Patmos ye amemamaki kuna na nkembo na nzela ya molimo mpe amonaki makambo nyonso ezali koleka ntina ntango na biso lelo oyo biso ntango tozali kotanga tozali kosepela mpe nzambe akotisi biso na oyo Ezekiel banto basakoli nyonso bango bazwaki na libiki na bango na nzambe bango batikelaki biso yango libiki na bango na nzambe bango bapesaki bango lokola elaka ililakisi bapromese baplan mwango nyonso ya nzambe nyonso mpe epesameli biso tika ete nkolo afungola miso na biso ya mitema na biso akoka kopelisa mpole na mitema na biso ete tokoka koyeba elikya nini ekangami na kobengama na ye ezali kobengama ya ngai ya yo te me oyo ya ye lifuti nini yango ekangami na kobengama na ye oyo ye abengaki aponaki bango oyo ye aponaki bango apesi bango nkembo na ye lokole komena Romains chapitre 8 na verset 30 ezali nde kati na bango ye abongisa nkembo na nkolo nkembo na lola yango nkolo alobaki ete Yesu alobaki ete pesa nkombo na yo kumisa nkombo na yo alobaki ete nasali yango mpe nakosala yango lisusu nakopesa yango lisusu lokumu Jean 12 na verset 28 ngai napesi bango nkembo na yo
22 de Jean 17. Na Jean Père, 17, 22. glorifie-moi Tata, de la pesa gloire bango que j'avais lokumu. auprès de toi Pesa nga avant la lokumu. fondation du monde. Lokumu nazalaki Ce pembeni na yo passage liboso biblique ete est mokili adéquat. esalama. Il passe très bien dans Liloba le contexte. oyo La ezali même koleka gloire de malamu. Dieu qui était Komona ete là nkembo avant la oyo fondation ya du Nzambe monde, ezalaki liboso par ete laquelle mokili Christ esalama. devait Na être nzela nango Kristo glorifié. ebongaki Et la même netolama. gloire de Dieu Nkembo qui wana était là avant mei la fondation du oyo monde, ezalaki liboso par na laquelle mokili. tous les Na nzeli nango rachetés ba oyo par nyonso ya Christ devaient sombi être glorifiés. na Amen. Kristo bango C'est mpe très ebongi simple. ete bakumisama Oui, banetolama. c'est comme 1 fois 1. Lokola ezali Ce n'est pas pete mingi lokola que 1 si fois 1. l'on a des idées préconçues, Awa biso toali na makanisi oyo ya biso pas qu'on moko a des te. idées préconçues, des connaissances. Ezali Ce n'est boyebi ya que biso moko te. lorsqu'on a des idées Ezali préconçues et des ezali te connaissances ndelo que lenge l'on wana déduit te. sur chaque parole Wana na de Dieu, makanisi sur na yo moko chaque yo deuxième kokweya passage na biblique ou makambo sur nyonso chaque ya maloba deuxième nyonso na verset. Nzambe. Mais si Kasi soki biso on a des yeux du cœur tozali illuminés, na alors on sait miso que ya le Dieu de mitema Dieu na a biso été yango efungwami. connu avant la fondation du Koyebi monde. ete Nous nkolo étions connus alakisi biso avant la ete fondation du monde. ompate Nos noms oyo ont oyo été écrits abomaki dans le livre de liboso l'agneau, mokili de vie de esalama. l'agneau Bakombo na avant biso la mpe fondation du ekomamaki monde. na buku na ye ya mwana na planifie mpate pas seulement liboso aujourd'hui ke ou mokili hier. Dieu esalama. a planifié Eza makambo avant ya de lelo commencer te, à réaliser son plan. kasi Dieu a makambo planifié depuis ya nzali, l'éternité. Et makambo ya grâce kala Nzambe asi asala l'histoire yango du nous étions libela dans na son plan. libela. À quoi me servirait le plus grand plan de Wana Dieu biso si je tozalaki n'étais deja na pas kati dans na ce plan mwango de na Dieu? ye. Nous faisons Ekosala nini partie koyeba du mwango plan de munene na Dieu Nzambe soki pour yo la ozali fin kati na des mwango temps. wana te. C'est aussi vrai Kasi que Nzambe Dieu est abongisa vivant. biso Et mpo nous na sommes ntango na heureux, suka ye nous en azali na sommes bomoi. reconnaissants. Nous Biso azali bato na aussi, esengo nous verrons la gloire mpe de biso Dieu. mpe Que son tokomona nom soit nkembo na loué. Nzambe. Amen. Tika ete kombo na ye Je crois ekumisama. que Amen. nous n'avons Nandimi qu'à prendre ete ces paroles à biso cœur ebongi na biso parce que ce tozwa sont liloba na les mitema na paroles biso de Dieu. mpona ete yali maloba na Nzambe Parole de Dieu que mpe nous avons maloba na entendues. Nzambe yango nde Et je suis eteyameli tout à fait biso. d'accord avec ce Mpenga na qui a été dit. ndimi nalobi iyo na Et manso dans ce yango contexte, elobeli il biso. m'est venu à l'esprit ce qui est écrit dans Mpe Hébreux na 10, kolandana ka na likamoko au oyo verset 32. eyelinga na motema ekomemi na Il me Hébreu dit, 10 na verset souvenez-vous des 22. premiers jours, Babi ete après bokanisa na avoir ntango na été liboso, ntango éclairé, bino bolakisamaki, ou en allemand, bozwaki d'avoir pole, reçu to ntango bino lumière, bozwaki pole, illumination. ntango bino bozwaki pole kowuta na Vous Nzambe, suiviez bino bozalaki les kolanda chemins pavés de roses, n'est-ce pas? banzela oyo ezalaki ya kitoko, C'est pas ce ezalaki qui est écrit. ndenge wana te, yango Hébreux ekomami 10, verset 32. na Hébreu 10 Souvenez-vous des 32. premiers jours où, après Bokanisa avoir été na éclairés, ebandeli vous ntango avez bino soutenu patiemment bomonaki pole, un grand bino combat bobundaki au milieu des makasi, souffrances. C'est bien ça. bozalaki na mitema milai Amen. na Lorsque kati na les passages pasi. bibliques ont été lus, Ntango makambo Paul, oyo ya de Biblia etangamaki na tous ntina na les Paul hommes de Dieu, epai nini bato na comme les Nzambe chemins étaient avec eux, oyo kotalelaka nzela na bango alors je ndenge nini suis ezalaki tombé pasi. sur ce passage Mpe nga mpe qui nakwei na liloba wana à lire ce Nzambe passage. amemelaki ngai na kwa kotanga Et likomi oyo. j'ai dû penser Mpe ngai que non nakanisaki seulement ete les hommes de Dieu, ezali kaka mais bato na ici, Nzambe te, l'apôtre kasi awa ntoma azali exprime et dit aux kolakisa Hébreux, yango alobi na et bayebelo probablement à awawa tous na ceux biso qui nyonso ont été baoyo éclairés nyonso tu bango par balakisamaki le Saint-Esprit. na nzela ya Molimo Santo. Oui, il n'avait pas un chemin facile à suivre. Ezalaki nzela moko Et ya Frère pete Franck l'a te, déjà dit. mpe ndeko Frank Dieu asi alobeli aurait pu biso faire yango awa. autrement. Nzambe akokaki kosala na lolenge ete Tout nyonso cela ezala aurait pu malamu, être différent. nyonso ezala na Mais il bokeseni, fallait que ce soit ainsi. kasi yango ebongi ete eleka nde C'est ezala ainsi que ndenge cela a wana. été défini et décidé Yango par nde Dieu. Nzambe Et abongisaki na alors, mwango na les ye. gens peuvent avoir été surpris. Ntango mosusu bato Mais je bakoki pense que lorsque kosutuka, kasi ngai nazali la kokanisa ete lumière ntango leur a pole été accordée, epesamelaki bango, je pense nandimi ete nazali qu'ils kokanisa suivront ce ete chemin bango avec patience. bakolanda nzela wana na kozalaka na motema molai. Vous avez Bible soutenu elobi ete bino patiemment bosoutenir na un kowumelaka na grand kozela combat au milieu des souffrances. bitumba makasi katikati na Que c'est la bapasi. patience Mpe ngai nandimi qui ete nous manque le ezali nde plus. motema molai ezali kozanga biso. Dans les durs combats, Wana ntango bitumba ezali les makasi souffrances, na même bapasi dans ce nyonso, temps ata na ntango oyo dans lesquels nous avons été na placés. ntango biso Nzambe atie biso, Peut-être l'avons-nous parfois ntango imaginé ou mosusu biso souhaité ezali kososola autrement, yango te, mais ce n'est pas notre volonté kasi yango ezali mokano qui doit na être biso faite. te, yango nde ekoka L'a prié kosalama. notre Seigneur, Lokola mais nkolo que na ta biso volonté, abondelaki ô alobaki ete Père, soit faite. o tata tika ete mokano na yo Oui, nde il en est. esalama. C'est ainsi que Na cela verset doit être. 26 yango nde ebongi na Ce biso n'était esalama. pas
un chemin facile. ezalaki nzela oyo ya Ce PTT n'était ya pas une kolanda chose facile d'entrer dans cette heure. Mais il ezalaki a eloko ya entré. pasi ya Il n'a pas suivi PTT ya sa kokota propre na nzela wana volonté. kasi alandaki nzela na ye moko te Celle qui kasi lui ye alandaki kaka était oyo destinée. nzambe C'est quelque chose que nous abongiselaki avons ye entendu ce soir. ezali Tout doit lolenge se moko passer comme oyo Dieu nzambe veut. alakisi biso lelo Ici, nyonso il y ekozala kaka avait na des mokano croyants. na nzambe Et ça nous réjouit de voir. awa tozali komona ete Ils ont enduré patiemment bandimi banyokwamaki mpasi bayokaki mpasi balekaki na bitumba makasi yango eza kopesa biso esengo bandeko mibali mpe Si nous basi avions déjà soki passé biso mpe toleki cette étape, na banzela oyo alors nous aurions déjà bravé. Oui. wana biso tokoki deja Si nous kokweya avions déjà passé cette étape, kasi alors soki on biso pourrait dire que nous avons tokoki déjà tolekaki bi deja nzela oyo tokoloba tosi tolongi nous devons kasi garder ngai na banzi quelque chose à ete l'esprit. ebongi na biso toyebana na Lorsque Dieu makanisi na commence biso quelque chose, il ete accorde sa ntango grâce pour nzambe ya bandi eloko na ye akopesa ngolu na baoyo na makambo na ye que ce soit avec un Ézéchiel, tomoni ete ezala na ezekwele Dieu a déterminé ce qu'il devait nzambe asi abongisaki nini oyo efongaki ya sala ntango ebongaki ete ye aloba coller nzambe azalaki sa kozwa langue sur son palais. lolemo na ye akangisi yango na monoko na ye Et on amen pouvait se demander, mpe bato bakokaki mais koloba comme ete certainement certains l'ont fait, pourquoi ne parle-t-il plus maintenant? mpona nini ye avandiki aza Peut-être koloba que te certains ont pensé, eh bien, bato mosusu akoki koloba pourquoi est-il ete devenu mien? mpona nini ye akoki Alors koloba qu'il te ye prétend avandi être kimia l'homme de Dieu, ete qu'il ye azalaki agit koloba au nom de ete Dieu, ye azali qu'il a un kosala mandat et que Dieu lui a na parlé. nkombo na Pourquoi ne nkolo parle-t-il nzambe plus apesaki ye maintenant? mokumba mesasa ye C'est pavandi peut-être nie ainsi que les gens ezali voient les lolenge ete choses. bato bazali komona na miso bomiso na bato Nous ne savons pas kasi biso comment toyebi c'est te en nos jours. ndenge nini yango mpe Nous ekoki pouvons kozala nous na appuyer ntango na biso pleinement sur le Seigneur. tokoki na biso Nous pouvons kaka nous kotalela appuyer sur na sa mobimba parole, na biso na car nous nkolo na savons biso qu'il conduira kotalela tout liloba de na manière ye mpo merveilleuse. toyebi ete akomema Et nous makambo voyons nyonso ntina suka que pas seulement les apôtres, tozali komona mais kaka tout bantoma ce que te Dieu kasi a baoyo éclairé nyonso nzambe afungoli miso iyo après avoir été nsima éclairé. na Hébreux biso 10, verset 32. komonisama na Oui, ils Hébreux avaient été 10 éclairés 33 par le Seigneur, bango balakisamaki na par la nkolo parole. liloba na nzambe Comme nous aussi en lokola ce biso jour. mpe na ntango na biso oyo Nous aussi, biso mpe nous lokola marchions dans nos propres biso mpe pensées, tozalaki dans les kotambola na ténèbres, makanisi na biso na croyant molili être, kokanisaka croyant ete peut-être ntango mosusu que nous avions raison. biso Comme tozali beaucoup na raison de lokola jours. bato Mais mingi na nous ntango na pouvons biso dire kasi que biso nous tokoki avons koloba trouvé ete grâce. biso tozwi Nous ngolu avons trouvé grâce biso et que tozwi la ngolu lumière ete a pole brillé na pour nous. pole na nkolo Il a oyo ouvert notre yango emonisa compréhension pour sa mitango na parole. kati na biso afungoli biso Il mayele a ya koyeba oint eloba nos na yeux biso mpe ye de afungoli son miso na huile, biso de son collier, na oyo afin que nous ezali puissions lwile na ye reconnaître cette mafuta vérité. na ye na ntina Louange et ete remerciement, la tokoka koyeba vérité nous a masolo rendus oyo libres. Nous sommes libres, frères lokumu et sœurs. masanzelo ezonga na Peut-être ye mpona l'ennemi ete viendra pour solo oyo réclamer esali notre ete liberté, tokoka mais kozala bato nous bazali avons été nsomi libérés, bien biso aimés. tozali bato Il nous oyo a bazali rachetés bansomi et il nous a rendus ye libres. asombi biso ye akangoli Il biso dit mpe ye alobi encore un peu plus loin, kotalaka na au mwa verset mosika 33, na Hébreux verset 10, 33 na Hébreux 10 d'une part exposé à des te spectacles, aux tokoka opprobres kotikala te et kaka na aux basoni tribulations, na et bampasi d'autre kasi part kote mosusu vous associant à ceux dont la position était la même. tozali kokangama Oui, na ce n'était baoyo pas bazali na un moment kondima facile. moko ezalaki Et ntango pourquoi? moko ya Pour quelle raison? PTT Tout mpona aurait nini pu être autrement. nyonso ekoki Non, kozala na Dieu lolenge l'a na yango voulu kasi ainsi. nzambe nde Mais asepelaki les yango ezala disciples, ndenge wana comme nous l'avons lu ata dans les Actes bantoma des lokola biso Apôtres, totangi ils ont yango na été mikanda ya battus misala de ete verge, bango ils ont été babetamaki na fouettés bafimbu et bango ainsi de suite. babetaki bango Oui, banyokolaki on bango na aurait makambo na ndenge na dit, ndenge Dieu n'aurait pas pu biso tokoloba ete intervenir. mpona nini Bien sûr, nzambe il aurait akotaki pu makambo na intervenir, bango te wi mais ye akokaki il a kokota son plan. kasi ye aza na Et ce mwango na plan, ye mpe mwango na nous ye devons ebongi na biso nous aussi le reconnaître. biso Et mpe je crois tososola que yango nous sommes reconnaissants mpe biso d'avoir pu tondimi le ete reconnaître. Amen. biso tososoli mwango na Verset ye 34. na verset 34 Verset 34, Hébreux 10. En ya effet, ebelo vous 10 avez eu de la compassion wana bino pour bozalaki na les bamawa prisonniers mpona et baoyo bazalaki vous avez bakangeme accepté avec mpe joie bino le piège de vos bondimaki biens, sachant que ete vous bakoka avez kobotola des bino biens biloko na bino plus précieux kasi et bino durables. boyebaki ete boza na Oui, biloko eleki nous savons eza ya que motu ya c'est koleka temporaire. Oui, c'est wato bi temporaire, iyo mais ils oyo ont pu tozali komona réaliser oyo qu'ils bango avaient des bazwaki biens eza plus biloko précieux ya et pamba durables. oyo ekoumela te me Si bango nous bayebaki persévérons ete dans baza la na foi, bien-aimés, biloko oyo ezali ya nous motu aurons ce ezali bien, koumela seko na non seko seulement mpe soki biso ici sur tokoumela terre, kati na mais kondima aussi
tokozwa makambo wana nyonso ebana na se awa ti kuna na lola. Amen. Biloko wana nyonso ekozala na ntina na biso mpo na biso. Na ntina yango biso zali kozongisa matondi ntango mosusu ya verset 35 yango mpe ezali na elendisi makasi. Botika elikya na bino te, na kati na yango lipamboli monene ezali, lifutu monene ezali na verset 36. Mpo nete bino boza na posa ya kozala makasi pikiliki motema molai. Amen. Na ntina ete nsima na bino bokokisa mokano na nkolo, bino bokoka kozwa biloko nyonso abombeli bino. Ntango etikali moke mpe oyo ebongi na ye biso aya akoya mpe akoumela te. Na verset 38 mpe oyo anga ya sembo akobika na nzela ya kondima. Kasi soki ya milongoli, motema na ngai ekosepela na ye te. Amen. Esasa ipi na verset 39 mpe yango ezali so na mozindo makasi. Biso tozali te mpo bato bazali komilongola mpona bakoka kobunga te, kasi baoyo bazali na kondima mpona kobikisa milimo na bango. Tika ete maloba oyo ya mutuya na Nzambe ekoka kosalisa biso na pokwa oyo na ntina ete tokoka kotelema kozwa makasi, totambola kolongwa na esika oyo toza makasi na kondima. Lokola biso totangi yango awa, biso tozali baoyo te bazali kotika mpona yango ezali komema bango na libebi, kasi biso ebongi na biso tozala na bomoi. Mpe yango epesa bila biso na nzela na ngolu kouta na Nzambe. Tina yango biso tonetola kombo na ye kozongisele matondi, kokumisa ye na ntango na pokwa. Nasengi bino tokoka kotelema mpona tokumisa Nzambe. Tata na biso ozali na lola, kouta na motema na biso momba topesi yo lokumu mpona ntango na ngolu. Topesi yo matondi nkolo mpona baoyo nyonso oyo tu bango batatolaki kondima na bango na ntango na kala. Ezali kaka te bakoma yango na Biblia mpona totanga, kasi ezali te mpona biso tokoka komona esika nini biso mpe totelemi yo nkolo. Nzambe epesa biso ngolu na yo, pesa ngolu na yo na biso nyonso, ete nakomekama nyonso biso tokoki kolekama na epai bazali kotiola biso, epai bazali kofinga biso, epai ndia bapasi nyonso ekoki kokomela biso to makambo na ndenge na ndengo. Pesa biso motema ya bopikiliki, pesa biso ngolu nkolo, pesa na bandeko na ngai, bandeko na ngai mibali mpe basi mpe bana na biso. Biso tolingi ete nkolo ete upesa na libotano mobimbango oyo bazali pembeni mosika na est sud nord. Nkolo toye epai na yo mpe tobondeli yo nkolo, pesa biso makasi na kondima na biso nkolo, lendisa biso, sala ete tozwa bopikiliki katikati na mabondeli na biso na maso mpe elongo na baoyo nyonso bakoki koya na lisanga te nkolo. Sunga nkolo bana no epai nyonso bango bazali, pambola libota na yo, pambola mpe ndeko na biso Kafumano azali na hopital, ndeko mwasi oyo asengaki ete tokoka kokanisa na mabondeli na biso. Pesa ye ngolu na yo nkolo, monisa ngolu no kati na ye kobanda na ntango oyo to ntango nyonso nkolo oyo biloko nini ezali koleka na nzoto na yo, kasi yo ndo ozali lisungi monene ata baminganga bakoki kosala. Nkolo yo ndo opesaka libiki, yango nde ezali ya motuya mpona biso. Tozongisi nyonso na maboko na nkolo mpe tobondeli yo Nzambe moyengebeni, okoka kosalisa baoyo nyonso bazali na baposa bayebe ete bango bakoyileka makambo oyo nyonso. Sala biso nyonso ngolu na kombo na Yesu. Amen.